vena nganjora mundele mo libanais mo bo abengaki basali ba vidéo ba pesi mbongo a chanza zongi lisusu esika sali saka garçon na makele succès lobi ba beti 12 ba matisi mwana mo boy auta ba côté Équateur bo ba benga soki petit ba matisi kutu na podium mais vinjora vandaki wana ba kipete jamais na décevoir papa nanande mokile monanga pona yo faliki bisika nyonso nazoleka eza yo ata na banjela tu komba papa napesi merci na fali napesi merci na aigle ndoya papa ndoya papa mama tout le monde est-ce que tout le monde vient de jouer au film après être aussi comme vient de jouer à l'embi vient de jouer à l'embi ah 12 vient de jouer encore garçon à kelele et nega en vienne bana wingi ah ben mana samte mazira le lozo 12 alors na répétition le bazo 12 et le ba maté point et le ba maté pour na nini yampa vient ngai zala sage basomba hotel roi roka somba ki vena nganjora batondi saité air ba yawa indien pakistanais asombi baki robete 12 kuna po ba bo sombo ba peso mbongo ok po ani ba iniso siko za ba négliger yo ebi au moins net na voice que non ne ba proposer ba pesa un par à $3000 mais na ebisi un par comme conseil vieux moins 3000 ici là faire rigola aza marque au soit sur $1 té toi na ba manière au collier là pose $10 tant si aux élèves non faire rigola à Kabelo $100 même na ndenge ya kombo ya faire rigola rose lango pe $500 na habité so comprendre ouais non lando bien à la loupe te omoni cléchi na ça va voice yo na deuxième na ka yamba ka ba yo c'est ba épisode na parce que on a na deuxième na obi sa voice na leader wana tondi sa martyr te batu bayate obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin d'Éden invitation à boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divers à bosali binote à Tchelibino promotion ngolé ya pamba maison divers vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Congo SMO officiel plus télévision. C'est l'heure de votre émission Clégie Show, Clégie Moto, qui est votre humble serviteur. J'ai toujours le plaisir de vous présenter sur votre chaîne au Bolingarami, au Pesarabino d'information. Nenge Maramongo Zara Boulou et qui est show, et moto, et penara moto. Donc, nous sommes balubi baya. Nous va expliquer qu'est-ce qui se passe. Et puis un grand merci à Armel Wogo qui a beaucoup travaillé aujourd'hui. Les abonnés salami. Tu vas manger sur le sali. Et pourquoi pas à Berlin pourquoi pas à Général Manager Clovis film pas Maman Doris film pas na Pessimino Mambo Tebele pourquoi pas na Papa Mayamoto Sam Koukou coffre fort Europe Mobimba chose à la Europe je suis passé sur le plateau, je suis avec mon frère Vasco de Gama pour solo la naïe par rapport à Makambo Bagolo libéral Makambo il est kana Bagolo libéral tu comprends 20 minutes de lui solo mais éviter mieux vaut là-bas que là-bas. Mieux vaut là-bas que là-bas. Ne manque pas Vasco de Gama rapidement. Bonjour mon frère. Cléchi. Mutu bigolo mutu ao lego ate wana makambo
kasi nazolanda voilà makambo bravo surtout félicitations na boulot mosala ton air na talaka so na te encore mikolo mabe no nde siko oyemisaki songi mais toi on pense à te découvrir qu'est-ce qui se passe pour te dire que bagolo libéral si faut pas te voiler ba face te dire que na ba tête pe na bagolo libéral baza que ya wana za mystique na bunda parce que des gars mazawa na tant que moni mbutu na bagolo libéral te dit tous pas tête moko tous au moins temps resolola mais qu'est-ce qui se passe na bagolo libéral bon on a ebi na nga elo te et ça quand qui non pour te voiler ba face te na mona qui non batumbe ba komo tomboka ba réclamer par rapport que non makambo ya mbongo donc na pesi non bagolois bagoloise bagladiateur bamoya bonne musique o basoutenaki Papa Hervé na martyr pour te comprendre que non de Papa Chira lobi niveau là-bas qui est là-bas mais ba réclamation na bango ndenge un peu juste bon que on dirait elle mususu ba généraux bazozwa bino te ba généraux ba raté errara bagolois kaka ba généraux bazala raté parce que généraux ça c'est que major fois à la faut l'équilibre ça là na makambo yo mutaleka mutu azate ata na vie normale ata ne papa na biso Fachinda zabo acha papa na biso Sama premier ministre il m'a représenté na gouvernement mais papa na biso premier ministre Sama alobate que non au VPM na biso yaza eloro tete mutu na mutu aza na eloko a contribuer na tana et na force na c'est ça donc ngaka eloko ndina olobana na mo ba regret na monaki émission pe bosala na impact la mo pe bandeko mususu par rapport à makambo mbongolo na olobaka na bayaya na biso tout toza na kimia pourquoi netingana mena michalo nga ponga na impact te na pe bandeko mususu te netinga tant na sangajara na litso ezala kino pona on a lingano la bonne musique et en plus pour na lingara faire rigola pona monaki faire rigola dans fayiga kino faire rigola Rwanda ku bwiki nyonso ana posa nango siko muto akoloba kino ya lekiye au moins tu sais ba otonga ndako donc ce brick moko ezanyo relaxa li dusu c'est ça relaxa kino ndako au moins ali dusu siko faire rigola ba mutu na mutu ndeko sala wana kuna donc mutu nanga biso na yolo to salaki de bouche à l'oreille pe mutu super la mimosa muta na lemba dans force ya batutu mais makambo ezoleka oyo mais qu'est-ce qui fait que les gars non nino zila non nga okoma na nga malembe de gamma te to sola ma pembe ba pembe ba chesu javel et comme alsu pembe na bomba te qu'est-ce qui se passe vous tous vous avez fourni un effort ou des efforts que martyr wane simba mais tant que vous reconnaître l'effort à bateau apparemment baza vous nier l'effort na bino c'est là ba réclamation il y a ba frère na mususu bon netinga na loba bon na ebité na nango pas à renier lobeza faire rigola c'est que ceux qui eza fait rigola té celle non loba bien selon kaka ba réclamation ya ba boulot libéral ou on la zupeta ya solana bango. Il y a des il y a des gens au balobi qui biso tout au fournir des forts mais ba avantage ba opé ça musée qui nding en dehors de musée qui nding mais musée a mérité en dehors de musée qui nding ba opé ça na ngambo mususu ya ba communicateur mususu qui ont réussi l'argent na monta $400 oh moi je t'informe par rapport ya bandeko no ba Gaulois ou tozala na bango o bango pe ba mérité qui ceux qui kokokate mais bokabolata 100 kanda ezawana on dirait considération zate bozo forcer pour rien bon on faire rigoler les artistes amnene ape na ba jiraki toko mele ba maramni on soute pour chaque fois à la raka au bureau au faire non au monde to aboye mutu na mutu to lo ba biso nyo su mutu na mutu an esprit ana manière ninga monela makambo ninga yo monela nanga tani mokote bien sûr bateau peut to sala pe misala est-ce que to sala misala pour to za la récompenser na mbongo na limité netinga ya na bandeko sala
makambo par rapport à martyr na sala ki on a idée te ki non faire rigola futanga pour ceux ezaki ki non na sala ngo pour futanga faki na taxi ki non bon na fa na loba na ba émission ki ndina sala ba émission bo na suka faire rigola faut pe sanga 500 faut pe sanga 1000 tout ça là pas corps moroté na bato bureau ni na faire rigola tant que ba fan tout ça là musala oyo na musala tant que un communicateur ouais et simipé otolinga c'est ça mais eloko na webisa batutu baza kimia mais na nenga na yoki na kosola te makambo na yoki te na nenga na yoki tango na yokaki batu mo bazwi mbongo tolo batu mosuté to sola pembe ba frère na biso neti Gouvele Gaulois na lingaki mingi po wana maman na mère Gouvele Gaulois héritier Ibula fiston frappe banasi basele o kino bazwa imbongo na babinga o de gama moni bapesi bango mbongo elo monsieur zalaka soko yoki faut ça non nini au vérifier pour oyebi ke na kisasa to na makambo ba kidnapper donc na bato mususu komi ke non oya mpaka lobi ke na tout autour ba bureau ferré ils appellent na bato ba kidnapper mbongo te moni yampa kaza na benga ke sage na yebi ke tamsu wana kanda le mal pesa nini les clichés les mal eza na yebi nde yampa ka fonctionner yampa ka bien akoka makambo te un peu timide oyebi ozala pe na ye mais le problème eza yana bato musu baza ba manipulateur yana mutu musu po aloba likambo ya ye moko akoka te amono nde bato bayoke te il faut utiliser bato neti nga so na problème na leze na roya chama eleza yanga caméra za yanga micro za yanga na se babele moi sinzambe l'œuvre du destin talara mutu l'œuvre du destin l'œuvre ok l'essence c'est œuvre l'œuvre du destin na sia babele moi sinzambe macha momeno na pesi mbote na pesi pe na conseiller privé na pesi mbote Eric Lumbila biki rouge ya Lyon Kalaming te tozana na bato musunde baza ba manipulateur monde to aboy to ko mona ke non likamo boy salami ngata musuna oki yango liboso mais na mona te ya cléchi omoni likamo mo boy salami yo loba mon point ninga na information point ninga mona zo courage à loba te c'est bien bon côté ni on soit problème ezala na oya na côté la mutute na loba te ni ouais mabezala mais tant que bana palin na loba na bayaya na ba ser na biso ponde to na ba Gaulois libéral wana à part rien mpaka ya Ravasco na moi âge c'est ça bon na yebi âge pa ba tuni en soutien mais na ndenge bovandela ka moyebi niveau na yebi ba retire pe ba sage mais elo na loba ba ya to boma to pesa banguna ba arme te to pesa banguna ba arme te esika tout ba problème ezalaka so ba problème ezala te mais gelo boussole atika na potote na évite so comprendre nga gelo boussole mutaboka allo so kuna bazaka na ba problème te matika na potote so atika na poto pour ba problème pe zalaka to mon ba mission to mona ke no buba longwe papa chéri to yebi ke no ba mission ba longwa te za mouvement mo ya vraiment stable mais ba longwa peka po ba belle charme ba longwa dans famille tout NF ba longwa ba Gino Capori dans famille tout ezara na problème nango songa par rapport nanga problème ya jet set to ya biso ba communicateur ko ya net ko régler ngombala mo na TV côté wana na part nanga na condamné un mpaka te po na yebi keno ezakanda mais na roki pe ko condamné na royebi CV buma o ezanda kuno tant to créer ki makambo to baki ozala o pesa pe makambo ponga la jara bato keno na okela mutu likunia te ba faible ndezala ndeni ye mikolo azana moneti succès ya musée bato mususu eleze bango mais muto yo ankale lo wa madeso bana na ndimite eleze c'est ça o mona pa bankale ponga na comprendre que non na minute e ya mpaka na makambo alekinga na makambo to lo ba makambo yani eta musu na moi o kanye internet na ko fanda pe na bi lité akanda mikolo Gouvele Gaulois muto na makambo to yebi
mais nga naza siko genre bato te que non soko za na makambo les mal les a cléchi ouais et na bato musu ba ko supporter ba ora ya bato te ouais il y a des gens comme ça et na bato musu so mona ka ki no fonga na zala ngamo po na liebele alors que on se te fongo les portes à côté et ça la moi problème mais alors que y a bato musu faut ba longola concept wana na vie elo le qui respect zate elo le qui respect ezate na vie so muto lingi ba respecter yo mona il faut banda donc pesa bato pe non respect yo mo donc na ba makambo ni on sunga na lobaka ki non ba golo abozana bino kimia eloko ya na ngote na eloko na seki oh bato ba motuna ngo yampaka ki ne pas nani na beto pembe moko yampaka bati automatiser nazala ba voice sawa yana ba leader moko boye ba proposer ne yampaka mbongo mais na yebika au trahir te yana ba leader moko ba linga ba somba yampaka ba leader ngo ba leader nini mais dévoiler ngo pour l'histoire ngo kufa na yana ba leader musu batondisa martyr te pe bazala rati ba pe basala pe ba plein pe bazala rati ba ope ba sa pe ba plein malgré ba kufi ba mo ba tu ba mona na lisute ba limo ba zalaka mutu pa beta pe martyr bien net ba papa chéri na ba weranson ba na mona plein tina suka ne faire go la beta ba na to mona plein na moi ti to bimi to mona ka plein pourtant ngala obima to kutana na yo bon o mona na ina lobani botika automatiser mpaka oyaka to chao 3000 yaka to peso boy na ebisaka na opesa na ebiki mpaka avina ngame na opesa conseil lelo kozwa 2000 3000 oliango ovanda na 2000 ana inanete to sa na ngope copte mais après oyo après 2000 3000 visa mususu yampaka rasage mais na ebiki osala ngote mais botika automatiser na ba voice mais yo que c'est bisora ba voice ça ma belle baluka te vois na vois na et c'est chaud ba baluka chaud vois na vois na ninga obondela baluba kino yampaka yaka to peso au net na voice kino ne ba proposer ba pesa yampaka $3000 mais na ebisi yampaka comme conseil vieux moi 3000 ici là faire rigola aza marque au soit sur $1 te toi na ba manière au collier là pose pe $10 tant si aux élèves non faire rigola à kabelo $100 mais na ndenge ya kombo ya faire rigola rose lango pe $500 na habité so comprendre ouais non lando bien à la loupe te omoni cléchi na ça ba voice yo na deuxième na oka mpaka ba go c'est ba épisode na parce que on a na deuxième na obi sa voice na leader wana tondi sa martyr te leader a tourné sa martyr te leader nini déjà toujours comprendre te leader a tourné sa martyr te na lobikaka obi siko to sola pembe pour mon une famille tout na ba problème moni lelo bato ba lingane ba ocha mpaka na erreur na beta le solo moro lobi 20 jours ba bete 12 kuna moni mutu na vie soko komi na boule il faut nga ba sombanga na mbongo 20 jours to vanda yiboe bu na répétition to mona ya et répétition faire rigola abando finga abandolo ba martyr faire rigola rotondi sa bango na basala plainte ba eboye mbate bu tellement zaka na esprit que no ye comment ça makamwani faki ba pese mbongo faire rigola za mama na mbirati ba benga 12 malin faire rigola ko bando yo luba atalo asa lwa kino ayebi yote mayebi prévenir faire rigola ayebi biso tout au moins biso tout ba communicateur à faire rigola yana mutu te non yo faut même au presse au commune nani au te faire rigola ayebi biso tout so faire rigola pese ka benga na commune faire rigola pese ka vela nga njora na pese motena linga ke mingo atantina nga apesa ye ka atan na ndenge na bulela faire rigola lobaka te botika so bo pese lo te so aza ya biso a continuer so aza ya biso te a el marama mbongo tant marama ro ke ba tshel mbongo asala ni akenemba moko yampaka zala sage so na marama mbongo ngo to ko mona vena nga njora mundele mo libane mo bo abengaki basali ba video ba pesi mbongo a chanza zongili susu esika sali saka garçon na makele succès lobi ba beti 12
bamatisi mwana moko boye auta bakote Équateur boye babengaki soki petit bamatisi ekutu na podium mais Vinjor avandaki wana bakipe te tomoni eske tomoni Vinjor aye kofinga pour être aussi ko Vinjor on ira lembi Vinjor lembi c'est-à-dire 12 oyo Vinjor encore garçon na makelele nega envieni bana winyo mana sa mutema zera lelo 12 Vinjor na répétition le bazoki 12 et le bamate poani ezo lo bamate pona nini yampaka vient na ngai zala sage basomba hotel roi roka sombaki vient na nganjora batondisa ite ayer ba ya indien pakistanais sombier baki robete 12 kuna po ba ko sombo ba peso mbongo oke poani ba iniso siko za ba négliger ebi une équipe na biso mo ya Congo ba ndo sa nini so joueur a brûlé trop na Kisasa ba osomba yo bakena okuna yo bakeno teke no po beta te bakeka po ba fina yo evide oyebi équipe mo totanga na biso te batutu bayebi no équipe mo bezaka na Kisasa za so joueur a assez succès na imana na vita ba ya ba sombe mais so ke kuna ba négliger yampaka wa esprit yampaka baolinga ba négliger mais yampaka tellement zalaka na esprit na yebi ba osete na kobimisa ba voice ba proposer yampaka $3000 ba proposer yampaka donc si yampaka osala makambo wana po déjà 3000 mots besoin yampaka so azalo ko insouffle mo so muto kimi mbangu makasi siko ebate 3000 mais na yebi yampaka na esprit vala taba ketcha tongo pona bato belé ba ketche comme na ngwa lelo po ba chinois ba ye mais tongo déjà pas la tsa ba musicien tongo dona yebi ka na esprit na sengika bana mai bo totika na pesipe Laurent Tendance mère na biso mais na biso du côté Laurent Tendance ils ont na Laurent Tendance ba simbie comme pas possible so il faut to yeba azaki communicateur oui azaki caissière ya mouvement mais ka binomoko ba golo ba bike mbongo zaki pa na ye mbongo zaki nde pa ne mena ndimi te ponga la sola pembe ezana mutu mo ba ebisenga Jérémy Yoka les pontiers Jérémy Yoka des États-Unis les pontiers Jérémy Yoka pesa nga ba conseil trop Jérémy tant on a yoka ki nga pe sonenga 500 ngana zoate de gama chama ele papa pona batu mususu toza oko cha munoko uche munoko mais so babi bon sala siko makambu ekomi bonga parce que on a na chama ele na chama ele na yamba yo na yambi mpaka na yambi gouve na yambi nani epesipe makambu so yusu autant so babi bon yo polo baka bon yo pe ya rapé na oayo matita fo yamba pe potala mapoelenga YouTube ezaka uche batali pe bon so soko tala mateo lo bayo leki Vasco yo tala marateo lo baka kino na mutuno yo leki Vasco to na mutuno leki Cléchy or Cléchy zo betaka mo ba 10000 na ba 20000 mais yo kuna lo banini ote ngana ambiaka ngana makambo ngana bandango kala la makambo kala ezalaka te so ezalaka kala mais premier ministre bachaka mukolo Congo mobimba c'est ça Vasco pesa ngamboti côté wana so zaki pona ki mukolo ça la pena mbote so zaki pona ki mukolo ne papa na biso facha zane faga lo babo na Congo po ya Congo na biso to boluki na mbiaka mukolo ya Congo mobimba donc to cha enda za premier ministre akumbela bino ba petit la compétence ya mutu c'est ça la compétence tant to cha rapé makele to yeba po makamba ba golo libéral pe ala batu musupe ba diembela photo sur la rapembe dana batu musupe ba diembela ba profita bazo ba yeba na pe pona kombo golo libéral mais otimbisa ngo batu lolo ba yeba des photos sur la rapembe oyebi qu'il y a des commentaires na si hôtel émission un il y a des commentaires au baloba bino ba golo libéral désordre de l'équipe trouve ozaka batakanda batani te image pe loko na bino ezo kanda pe yaka soki ya joueur kuta beta arbitre likofi na terrain par rapport à nisoko sa biso pe kana l'équipe so siko ke no yo za arbitre au lieu no yo au sifflet que no coup franc bibi sur exemple que no biso to chebi
yo arbitre wangani yo mona te ba joueur musu ba beta pe ba makofi joueur masiliki arbitre apesi rouge alongoli pe rouge wana c'est ça et ça la mara donc mais te que non ba goulois libéral désordre l'équipe na porte mais ba oyo ba yakaka ya ko dimbe ba tu ne fais pas chaper désordre pe bango wana tirer logo ba tu peux chaper désordre pe ba goulois libéral non ça bon na deuxième émission on a na liste pe ya ba goulois libéral faut na to ya pe na liste total qui fait quoi parce que bien na ko déranger pour qui fait quoi peut ça te ka que non oh ata pe ba bimisa ba 500 boleke belé te fait rigoler na mbongo bon te bite que fait rigoler ko lemba na ba 500 mais ata la PM toi ta la mangate pour azana bino et bon soit disant pe ce pe ba PC bon ba to pe ba pesa bango ni ba tu pe ba tala ma peut-être comprenez que nous sommes en direct avec Vasco de Gama et bon ba tu ni on se pe ba tala ma oh est-ce que on tala ma ninga tala ma tant sur likolo tant sur ngana c'est tant sur ngana likolo yo ana c'est ça c'est comme ça mais muto ka ba sali musa allo ba déjà dans peu importe yana muto su pas sali mission 10 000 vies mais attends la bateau batala mission 10 000 vies mutaye na stade musu pas sali mission 100 et ça la ko tu que non to sali mission bo moni mission que non au 40 000 vies mais émission 10 000 les gars na mbongo et ça la ouais nous sommes rose avec mon qui m'a pesé mais rose pesé wana eza te que non pona o ki kala ki nini te pesé pona musala la pesé ni pona musala letinga Vasco na mi lobelanga po nazala makambo pe non natali pe bonito pa ça fait succès ana bien Vasco de Gama vous comprenez l'esprit na batu ki non au moins pe ça fait succès ya pe na ba serre na biso muso ça fait mission pe akoma pe danger ana tala Vasco vous comprenez mais le long a batutu na bimisa le lo balekanga na makambo mais na ndimakango ponga na za ya nzambe na kokota ndako nganga te pona senga nganga pesa ngana kuzela ya nzambe po to sola pembe na pesi DG Mpolo mbote na pesi ya Pichu Botoko mbote Christy Eleza mon ami maître Jip Bilanga Makofi centre ville maître centre ville na pesi mbote ngana oyebisaka ba Gaulois libéral pende zalara to tchanase et au ça le loroté qui n'onga Vasco na ebo na finga o ya Pichu Botoko na finga DG Polo po ya za chef na biso kaka c'est ça ozo mona Tracy il est notre ami ba erreur l'œuvre humaine n'est jamais parfaite donc ezala mena ebi ke no batu fanga na sengeli mpaka pardon na mais na la caméra na ebi ke na sengeli mpaka pardon mais RP na sola ina e asali erreur no ndire pe za ki pe erreur te fallait za bongo te faki za la bongo te po esalami mabe yango na ko senga ya mpaka mela mai kitsa motema ya makambo ya famille oyebi ke esala marape ke non bon Kisinjora ba oto bete 12 points ni aleki na TV Taluba Kisinjora ba oto bete 12 par rapport ya mwana na petit Falit ba bete 12 mais via lobité o ndoto aboko za pena mwasi no pena ndako bobuni me mpaya ye ndeni boabia bobani ba mosi welo ba babo mpaya so akito mona pena papa na biso papa na mama ba swani me mpaya ye ba oseka wana biseka ye no zaka ye no so mpaya ye donc tozonga na sukuna ba face na biso donc eloko ya mpaka ifo asala yango wana mais le bokangelo moko ya mpaka oasa jamboka kozala manipuler pa ba petite po yonde il faut manipuler biso jamais nga Vasco de Gama na ro manipuler mutu le roi ya mpaka po aza vie na nga za sage natanga nga binga ke sage jamboka ba petit ba ro manipuler oti ba yonde faut manipuler biso po avie na biso to yoka kayo. Mais évitez ça, comprendre. Rapidement, bah dédicace parce que nous chutons déjà. Tu n'as pas si mbote, na batutu, na batu, ba abonné pe à Chamaele, na bigi migolo Vasco de Gama na ape na Keo. Ouais, Keo. Et Ambio Benane Sengo. Migolo na za awa. Na migolo na Keo na bigi to bando sa ba analyse, ndeka to so oli pembe, mais na yokaki, mais esalamité. Mais na yebi na ndenge ba biyo na biso bazala so mbongo ebimi te ba pesa biso nyonso ndenga na yebi mais so salami bongo zere so inde salami bongo wana ekomere wana ma ekomere mais na nde na yebi ne titaka na benga ke
ancien tobengaki ancien ya pichu botoko est-ce que ya pichu ma côté la nani na ebiti po ya pichu déjà pichu botoko ya pichu botoko ancien ba ya visa mponda o mona ba ya visa mponda ba loba na ngelo mo dega mazala zala yampaka na sengeli pardon na batutu o ba mona ke no lezaki bango eza faute ya yampaka te eza faute ya leader ou pas toni c'est martyr te moi $3000 tant moto ba otingama ba bioni ba benga to peso 3000 to peso 3000 to peso 3000 so otali kino yoki kuna ba pimeli na 500 ba pesa ba tu mususu o mona siko moi on senti que non au bout il y a 3000 ouais mais côté ba pimeli 400 au mona siko pe yampaka na éviter ça comprendre on est arrivé à la fin vraiment lingo pesa ba dédicace parce que na Prescott bébé Prescott puisque côté là na pesi mbote na bi ya atamola mingi na bois d'or na pesi mbote na pesi Eric Lumbila na rozela yo kisasa ngo yango masasa mboka bakoko nansi ya babele lèvre du destin l'œuvre du destin c'est plané so ko pena na suka na ba mbote opesa te amasala nga gouverneur de Washington na pesi mbote Frank Andrew mais na habite to bana tata moko o po ezala ba kante o ka ba gouverneur golote pour netinga na arabien na fiston frappe na arabien na gouverneur golo na arabien na hérité ibula na sibango tout na concert ba na ba podium to solango na deuxième émission ya mo ngandi na bonga nga tala feregola na la samba nga tala feregola na la samba nga personnellement yo personnellement na tala feregola pour na mona faire na vie na liboso ya na concert wenge 4x4 betara ya kermesse ya ve na biso libisi lengo na yolo na école laïque première fois na mona feregola wana na 95 donc comprendre ma na lobby nga na tekino so mutamati na podium c'est bien bon un mouvement na bango et ça normal soit tu ngapes un peu et bon ngapes na ba na matana podium na nga boye pour mettre jibilanga makofi mutabeta ba mettre ba PD ta mettre jibilanga makofi beta ba mettre ba PD ah boye te donc la famille na biye au gauche na droite na biye papa azamoro mais siko jouer penel roi mukolo sangi saba te bo mona kalaming te bo mona na roi annonçango mais kalaming te to yamba bango ngai na yo omona mayem paka zabwe gouvele golo zabwe héritier bula zabwe nani zabwe to beti siko elo garde la presse bogarde la amour ntombolo wande ona muluba nasi basele te za famille omoni moi surtout ça na ba problème ane za la na mitema te problème na biso za la lokwa ya bale to robeta na to bukani mena suka to seni ni to yambi donc to mona ba joueur imana na vita ba obunda pona ba équipe na mena ba équipe nationale balala la chambre moko biso siko to sa siko na esprit on a to ba no gouvele gole fois zala yampaga ya moko fois zala nani nasiba sele fois zala Vasco de Gama moko boaza mais yo soko komo luka jeno Vasco zala te pour qu'il ngandi te wala siko vraiment nous courons derrière le temps merci na batutu balenga biso merci vraiment na batutu batala cameraman na biso c'est Armel Lombo o sentir moto ya kimia loko apeka ya mpaka Armel Lombo on se retrouve prochainement ciao batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boyete vous êtes trop amoureux du pays. Wow!